Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba aza mokonzi ya Congo. Tochaki date oyo le 23. Bo ezalaki date moko ezalaki librement choisi. Ba oyo bazobanga nde baye kolanda date na biso wana. Biso tokolakisa ke biso peuple nde toza Congo. Biso peuple nde toza RDC. Tolingi mokonzi na biso Bemba akoma président. Voilà, toke yamba ye. Je crois que tokoyoka ye mo makambo koyebisa biso.
eloko nena lobeza nini biso toyamba président na biso Bemba mais to comprendre te infiltre bakoti bakoma otumba na bamoto eza policier wana azalaka koto te ozela totoloba na colonel bienvenu comportement ya bapolicier na oyo eza kitoko te policier na mpe oyebi sentiment naza na yango mpona moni mwana mboka azongi na mabele ya bakoko mopesi solution ya bakongolais nyonso c'est Jean-Pierre Bemba Gombo et puis nakosenga na président Jean-Pierre Bemba ete bazongela bakende na vérité des urnes pas Martin Fayulu akoma président de la République basala accord na bango basalaki kuna na nini na mboka bapaya constitution bazali bayibi bazali bato ya Kabila plaza bango po aluka pete bale na ye mais na okesa ndeko Félix akeba na Kabila kolia ye Bakou ya Jean-Pierre Bemba esali biso nyonso sentiment nde omoni bato nyonso balukai ke changement ezala na mboka onde bazawa bato oyo bavotaki mpona président Martin Fayulu tokorapele kaka Papa Félix Tshisekedi ayebake amela mbondo deux fois ameli mbondo na nani na Tata Raphaël oyo akotrahir coalition na bango yende akomona makambo ne bututu elanda ye ake komela lisusu mbondo na Genève pour la deuxième fois botutu komolanda na équipe nationale ekoki kopola na Uganda te président aza koti te mboka etambolaka na politique ya mboka solo totambola malamu te makambo nyonso ezali ya kokufa omeli mbondo na peuple congolais yebake efuta yo sentiment na nga te il n'est pas un président légitime je dirais s'il vous plaît c'est pas une insulte mais je vais vous parler il est incompétent et il a volé nos votes Jean-Pierre Bemba c'est notre président Jean-Pierre Bemba on le connaît c'est un bon soldat on le connaît très bien je suis très joyeux je me réjouis de lui il est incompétent. Tout ça, c'est le président Jean-Pierre Bemba. Et ce qui s'appelle que la Mouka est unie, la Mouka restera unie et indivisible. Au Monipé, président Martin Fayulu a zappé Nassima Ndegone, a Yambaye. Bref, nous sommes très heureux. Là, ce que je Makolo Bankoloti, Njili Sainte-Thérèse, et c'est que tu as discours Nabiso. Voilà. Mais oui, la Mouka, ils doivent appartenir à Martin Fayulu, à Mbemba, à Moïse, à Adolphe, à Freddy Matungulu. La Mouka est aujourd'hui état d'esprit. La Mouka appartient aujourd'hui au peuple congolais. Donc, le 30 juin, le président Lobaki, tu reçois la marche pacifique sur toute l'étendue du territoire. Tu sais qu'il y a Congolais Nyoso, Jourouana, Tobimala Balabala et Belé Belé. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Armand Tungulu, Danou Boteti, Boudiou, Gangale, Kulula, Ngandou, Kapangala, Mukendi Rossi. Bandeko Batiki Biso, suite à maladie, Papa Wemba, Papa Lutung Mbasimaro, Kester Menea, la carte n'a militant, il y a MLC Natangi, Dido, honorable Ramazani Baya, et puis na kosuka na tata na ngai Papa Bemba Jano Tungulu. Voyez bien, voyez bakaye akozonga na biso na banza ba mikolo ezali koya pe tozali pe na ndeko pe ya biso ya Lamuka, Monsieur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azali ndeko na biso ya Lamuka, azali ndeko na biso na kati na Lamuka oyo na banza tango akoya bokosolola mpe na ye bokotuna ye. Numéro 4 et là-bas, ici ça va et là-bas ça ne va pas. Dans le bureau, comme ça la culte. Dans le bureau, à goyer à terre. Dans le bureau, comme ça la cocoso pour mon abinoté. Bomonier, bomonier, Igwe. Ndoko ezali ya biso tozali kosala mosala mpona volonté na bino emonana toyokani boyoka ye akopesa bino maloba nyonso oyo ya Lamuka. Merci, Nzambe abatela bino. Kolongwa njili aéroport ti kokoma awa, et puis je suis sûr Koko Tatina Bandal Baouti Mosika. Vraiment félicitations. Félicitations pour la mobilisation. Il y a solo Bolakisi que vous allez déterminer, vous allez na posa ya changement et que dans la biso. Vous allez na posa changement et que dans la biso. Les sous félicitations, félicitations, paix, merci. Dans une occasion, Nambula et l'équipe, quand on a commencé le 1er août, Boyamba Kingaïpe Malamu, qui n'a Nambula Zomi Oyo, la Kanga Kingaï arbitrairement. Nakati na CPI yango nde nakeleki kosilisa mpe bokaki na radio ti tokomi na niveau wapi nake kofunda bango sikoyo na badossier oyo ezali kola finali na kai ebanda lelo te boyebi yango lelo MLC eza na mbula tuku mibale le 30 septembre 1998, 98, Bolandaki, Naba Radio, Naba Bilili, que na décidaki, Kosimba Maduki, pour contester et que Zongisa, démocratie na kati na mboka na biso. Ezali démocratie et kota na kati na mboka na biso. Justice ezala na kati na mboka na biso. Ba gouvernant
batala liboso intérêt ya peuple avant kotala intérêt ya poche na bango. Namingi respect de droits de l'homme ezala. Va respecter valeur ya moto. Voilà Tina Nini. Bitumba ebanaki na 1998. Toye kosuka na 2003. Tokendeki na 2003 na réunification. Réunification, il y a armée, il y a police, il y a bas service, il y a administration. Tokotaki na système, il y a partage, il y a pouvoir. Puisque Tolobaki Bitumba Isili, Tokende na voie, il y a démocratie. Élection, il y a 2006, et au Salama. Bino Moko Boyebi ba résultat. Il y a 2011, Bino Pe Boyebi ba résultat. 2018, et au Salama, na banza Boyebi Pe ba résultat. Bolobinini, Bolobinini, Nanya Ganyaki, vous assure. Sali Dengue Boyebi, Cour constitutionnelle, commission électorale, Batia Bisso, Adolphe Mouzito Pembeni, Babangaki candidature d'Abisso, Tolobi Nikabote. Bisso toujours ça la politique, point d'intérêt à Bisso mon côté, mais pas intérêt à peuple congolais. Tolobi Tokoyokana, de Boyokaki que la Genève, Bisso Nyonso, Toyokanaki, Tokeneki na vote. Tolobi candidat na biso, Tokoluka candidat Moko. Puisque les élections ezali na tour Moko. Pour na to soutenir biso nyonso candidat Moko. Candidat wana ezalaki nani? 30 décembre, Boyebi Yoko et Yeko Salama. Des situations et tokomi na bolelo. Situation ya mboka ezali ndenge nini? Nakoki koloba ke mboka ekabwani. Entre bandeko oyo bayebi esika volonté ya peuple ezalaki pe bandeko mosusu oyo bazolo ba eloko mosusu. Mais biso na kati na lamuka tolobi tokoki kotika komba wana te, toko continuer ko défendre ba intérêt ya peuple na biso. Parce que tolingi mboka ebonga. Mboka ekobonga ndenge nini? Mboka ekobonga soki ya liboso na batoyo toyokana. Mboka ekobonga soki sécurité ezali na kati na mboka na biso. Tozali koyoka ke bandeko na biso ezala kote ya Beni, kote ya Sud Kivu, lelo lisusu kote ya Ituri. Eboyibi ba sacrifice on a sala pour la kozongisa kimia na 2001 entre ba Ema na Balendu. La zone saki kimia na kati na Ituri mobimba. Lelo soki bandeko Ema to Lendu bazaliawa. Entre Ema na Lendu. Sikona yoki bitumba e bande lisusu. Bandeko na biso bazali kokufa lisusu pona tina mokote. Kaka pona ba conflit et puis manipulation. Pona batia mobulu bokota na jeu wana te botika bitumba. Bokoya ko silisa bana na biso pamba. Tango na kota ki na problème na bitumba wana plus de 7000 bakufaki. Massacre salamaki. Ser moko monene eza na kati na mboka na biso. Et pendant les lote et kota les lote. Boyebi yango? Eza nini? Eza nini? Eza nini? Non. Dans le boye.
cancer eza na kati na mboka na biso et pendant même après au lendemain il y a indépendance ti lelo esili nano te tosukisa yango nano te ezali nini corruption ennemi ya peuple corruption ezoboma mboka na biso soki boyebi niveau ya ba étude internationale eza na ba agence oyo bokaki transparency internationale eza na ba organisme batalaka mpe basalaka baenquête na bamboka nyonso ya mokili mobimba biso tokomi les avant-dernier tolingi tokoma bato ya suka ya niveau ya corruption c'est-à-dire que corruption ekomi généralisée eloko wana esengeli na mboka na biso lutte ezala vraiment ya solo parce que ti lelo na ye awa mpona kotanga bakombo te mais nazoyebisa bino ti lelo corruption esili te ezali koboma mboka na biso ezali kolakisa image ya mabe na mboka na biso parce que moto basociété moto soki aza na capital na ye société soki azali na capital alobi il faut naya koinvestir na Congo akocalculer capital na ye bamosusu bazalaka na kati oyo babengi conseil d'administration soki baye awa na mboka na biso avant babanda mosala bakoloba nini faut kopesa eza kodécourager bango te baza kozonga na mboka na bango bamosusu bandeko na biso awa même bacongolais bakomi décourager même bazopréféré batina mbongo na bango libanda ezali yango nabengi cancer fléau monene corruption na mboka na biso il faut tozala na culture ya bonne gouvernance bonne gouvernance ezali nini boyebi bonne gouvernance ezali moto soki a gérer département direction ville commune entreprise publique esengeli totosa mpe tobanga mbongo ya l'État esengeli badepense esalama en fonction ya nzela ya l'État. Voilà résultat oyo tobengi ya mauvaise gouvernance. Bongo ya l'État il faut etikala pour le développement ya mboka na biso, développement ya ba conditions de vie ya population na biso. Résultat ya ngoyo. Na 2003, na 15 juillet 2003, quand on a commencé à Kinshasa, dollar ezalaki na 420. Na kende ki na tiki dollar na 425. Monsieur le ministre. Voilà, durant Mboula Misato, dollar est fendi entre 420 et 425. C'est là le dollar est combien? Et ça fait toquer vite. Soki toke éviter. Na oye nazali koyoka. Sikoyo na mboka na biso tosengeli mpe tozwa ba-institution ezala makasi. Ba-institution ezala crédible. Soki nalobi boye c'est quoi? Banda présidence, parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, cours et tribunaux. Et Sengeli, ezala makasi. Voilà que ezala makasi, il faut ezala crédible. Parce que nous sommes ezali base, il y a démocratie, na katina, mboka na biso. Na niveau wapi? Et ko bebi sa penini. Mais vous allez comprendre c'est quoi le résultat, et vous allez comprendre dans ma journaux, dans ma radio. Comment est-ce que l'Assemblée n'a biso va former en haut? Les résultats,
il y a crédibilité. Les alliés résultats, il y a vote, il y a peuple. Les alliés résultats, il y a souhait, il y a peuple. Voilà ici quand vous allez comme Bembi Sambo Kanabiso. Crédibilité, il y a Mbo Kanabiso. Ce qui, Bolingi, Tobato Sabiso, respecter Biso. Et la Libanda, ils ont la carte Namboka. Et c'est mérito, ça la sérieux. L'institution Nabiso, ils ont la crédible. Bakour et tribunaux. Vous voyez, Bakour et tribunaux. Les années. Nini. Makambo ils ont la cour constitutionnelle. Est-ce que c'est normal? Moto va voter avec 47 000 voix. Dans le monde, pas contre sa moto, ça a 200 voix. Colombie? Azwaka Boni. Voyez vite. Voilà, et l'autre, ils ont dit combien de sa crédibilité, il y a ma institution à Bisso. Ceux qui te disent que la Bisso est bonga. Ma pas va respecter Bisso. Toi, je m'appelle Lukumu, pour les Congolais. Et Sengeli. Kimia, Kikanani, Kimia. Et ça là, n'a pas institution la Bisso. Nanemi Sikoy Kolobaboy, la Soukabo. Lamuka Boyoki, Lamuka. Lamuka Ezali, bien sûr, Zaki, plateforme électorale. Pour nous faire gagner candidat comment il y a opposition dans l'élection présidentielle. Vous voyez bien ma Kaki. Vous voyez Kaki Kotokoti, la Mouka est commis plateforme Nini, plateforme politique. Je crois que vraiment Bakuna a commis très politique c'est quoi. Et puis la bande c'est quoi pour la Mouki. Ou bien nous soutenons la mobilité. Plateforme politique. Nous avons un objectif. Les alliés Mokoko continuer à défendre l'intérêt de la population. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà base de la Bisso. Pour défendre l'intérêt de la population. Les alliés état d'esprit. Bissonio sont tous unis. Moto ako sabinote. Moutou mon côté ba leader na kati na Lamuka azana posta te amona changement et kota na mboka na biso. Que vraie démocratie ezala na kati na mboka na biso. Fait les la bande ko bazali awa pe bo bazali te na ko assurer bino. Tozali déterminés par les voies démocratiques. Pour continuer à défendre l'intérêt du peuple d'Abisso. Mais peuple, il faut qu'il y ait que la Mouka Izali et Lokoya, Martin Fayulu, Adolphe Mozito, Jean-Pierre Bembate, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, non. Ezali Nanani, Ezali Yabino. Boyoki. C'est-à-dire que ceux qui Bino Moko, bon là ici intérêt à Binote Nakati na la Mouka, alors changement peut être à la tête. Parce que ceux qui bissent au côté de la Mouka, ce n'est pas pour l'intérêt personnel de Bisso. Donc il faut que faire un andako de Bisso, maman, Naban. Vous allez pour défendre le télémi awa, pour défendre l'intérêt, il y a peuple. Donc ceux qui la Mouka, par les voies démocratiques, c'est Batoba Kolbata, non, Ben Baliga, Zunga, les sous la Zamba, non. Dans le lobby pour les voies démocratiques. Selon la Constitution. Parce que Mingi, le peuple tellement total pour la pointe pour revendiquer, Bagouan a biso. Nini.
Kotela ni maso. Okomona ndako baye bamusu batika na ndako. Constitution et lobby pour informer bango toko sala programme toko yokana na ba leader ya Lamuka toko peut ça ba programme pour le 30 juin. Voyez. Pour que tu fais ça, occasion te na banguna na biso balbano bakoya bazali ba tribaliste bazali soki banini ezali lukuta na Lamuka tribalisme ezali te. OK. Banda epai na ngai ba secrétaire généraux ya MLC soko boyibi bango ezalaka nani? François Mamba. Aoka wapi? Hein? Wapi? Ok. Kamita kauti wapi? Bandundu. Loa kauti wapi? Motetela. Mama Eva kauti wapi? Kisangani. Mwasi nanga kauti wapi? Kasai Mamu. Est-ce que ngai na koyiko boya mandeko nanga ba kufio nanga ya Kasai? Jamais. Wana batika kokosa bino. Martin Fayulu na yebi esikoyo mbula tuku misato na kanisi. Mine sikoyo. Mine na yebi Martin Fayulu. Tozalaki nano vraiment toyeta kosi sa classe. Akoki kozala ta na idée moko te ya tribalisme. Ata mon côté. Gai, tata abotangai. Éducation na joie. Natala kate motosoki a oti wapi, Bandundu, Kasai, Katanga, Kivu. Natala kangote. Ti lelo. Ata motosola koloba. A oti tribu nangai. O tata abotangai. Mon côté na koloba comme secrétaire général. Même dans la armée, mon côté n'a pas même général. Parce que la calibre valeur et à moto. Ok. Donc, d'accord, le bac, le bureau, le wana. Et ça, dans la côté. Et l'autre, on a compris que le basikoyo, le 30 juin, Namuka a commencé à communiquer. Bakota nyonso tout l'armée. Nalobi boye le 30 juin. Le 30 juin. Toko pesa mot d'ordre. Ba mikolo ezali koya kala mingi te. Toko sangana. Toko yokana pe na bandeko bazali na poto. Toko sala programme pe toko pesa bino programme. Tolingi te soki to bengisi marche pacifique. Que Mobulu et Bimaka Mokolowana. Tolingi, violence terre. Tolingi, ma marche est à la pacifique. Ce qui est le bisikoyo. Pour son nyonso. Il faut tout tambola. Pour revendiquer ma droit à Bisso. Vous à la présent, il faut tout tambola. Pacifiquement. Ça veut dire que vous avez sous intérêt na kati pour na bino mon côté. N'est-ce pas? Oui. Donc fait ça qui comme il y a Lamuka na banza boyebi ça c'est Lamuka. Parfois ma population bandekolanga basengaka bazakala mituna ma ebele. Yango na koti ici na tindi bacha ba micro na elite soki ba journaliste bazali na kati na foule. Des îles. Yango nde mama ya likambo. Nous avons besoin
avec précision makasi pour la suite la vérité des urnes pour yangonde mutezali soubassement yalit ya lamuka. Merci. Pour la makamotali on oublie vérité des urnes. Tokotaka na bitumba wana le lendemain il y a pas élection. Tolingaki tosengaka ba publier seni publier ba PV nyonso. Comme ça toyeba. Ceux qui ont gagné to reconnaître moninga oya gagné. Ceux qui ont perdre te reconnaître oya perdre à reconnaître que moninga oya gagné. C'était ça le combat. Il y a vérité des urnes. Il y a autre côté de l'état psychoyo, il y a plateforme politique. Donc, Bakissi Sikoyo, combat, il y a défense, il y a peuple. Défense, il y a intérêt, il y a peuple. Voilà ici qu'a commis Sikoyo. Mituna Moussou Yami. Alors, faut qu'il est on était pour la démocratie, pardon. Les lots, c'est qu'on faut qu'il continue au travail. Respect, il y a opinion dans moto. Je pense que nous, c'est que les camarades, on attaque dans le monde. Respect, les libertés individuelles. Respect, il n'y a pas opinion. Je crois que nous sommes et que dans le progrès, mon aîné, pour le monde. C'est le pouvoir du peuple quand le peuple pour le peuple. C'est le pouvoir du Kabila par Kabila pour nous. C'est comme c'est une question. Pouvoir parce que nous sommes en face. Congo est souffrir. Là, il passe par là, Bakazo ne peut pas passer par là. Est-ce que moi, je suis un meilleur la démocratie? Parce que ça veut dire que la démocratie, ça fait moi 3 élections, la voie démocratique. C'est aussi une idée. Parce qu'il y a des pouvoir dans la question démocratique. Est-ce que moi, il y a un pouvoir la façon de nous en démocratie. Puisque le lobby va démocrate. La carte de la démocratie, toutefois, et où il y a peuple, n'est-ce pas? Par le voie des urnes. C'est comme ça que Tokolanda Shema Wana, il y a pouvoir, émanation, il y a pouvoir, et Kouda, et pas il y a peuple. D'ailleurs, Kani, Mitunate, Nasuki Awa, Olim Sangari. Nivanza Nasuki Awa. Moni Mituna les alliés belés, il faut faire les autres de la Madame Hôtel. Merci Mingi, le collaborateur vraiment ébélé. Pouvoir avec la démocratie. Pouvoir du peuple par le peuple. Dans la vigilance, président lobby, pouvoir du peuple par le peuple. Congolais sont ailleurs à place à Zali, que tous les démocrates. Nous avons pouvoir par le voie démocratique. Le pouvoir peuple me tape ça va. Donc il te quoi un piège dans ma voix. Donc on paye une belle élection goya. Vérité des urnes, les jurisprudence. Donc on vient à ma moitié na souka. Le programme y a parti au goyeba, ma communication au goléga. Bon bah ouais les biso, donc on récupérer. Come on.
message en bien, mais pour qu'il y ait un agressif, il faut bien. Agressif, il faut bien. Il fallait mettre la précision pour aviser que ceux qui ont dit ma campagne a fait l'idée de mais après qu'ils ont répondu exactement. Vraiment, ils ont arrêté la macaille. Toi, si mal, mais il va agressif, il faut bien. Nous sommes Congolais. C'est pas les mingi nanu makasi na roya ya Jean-Pierre Bemba. D'abord, azali type moko a festé. Voilà, premier tour aïe. Dans la foule yambi. Deuxième tour aïe. Malgré Congolais, azamu ennemi ya Congolais. Tala il fallait faire sa meeting na triomphal. Basa l'union surtout basa na stade de Martyrs. Nangonga Mouké va s'organiser, va s'intéresser. Maintenant, par rapport au discours, ils ont malam. Alors, toutes les questions à poser, le discours est bien, à niveau à l'objet, commis. Hey!